Yani mosi tozana dola. Osiri nos. Mumpa. Yanimos. Oui. Ça va. Yanimos. Normal. Mandat ok normal. Normal. Yanimos. Au fait 100%. Ce qui y a pour eux, le père et les mères à zone. Normal. totika koluka mbongo na sima bato moto aza maladi bozo koseli makambo ke Noël akufi donc omoni kutu aye te yaya kozelanga bayebisi ye kenga na kufi na seki ngabi pasenga telefone ngabi yeya mukela wana aéroport mkutu bete bak muge matavion muge kuisa vraiment bo vérifier ka ba information bo zwa kanini kokosa makambo kokosa toki yani mosa kufi yo kozwa nini ya yo nini nga na yepsi bino naza sénateur à vie donc naza artiste en vie de bokomaki entre la vie ou la mort na tikango na Afrique du Sud vie yango na ye nango wana Congo na bolenge boite batu lelo bakomi na recherche ya mbongo na ba buzz makambo lokuta obambi yani mosa kufi elomba kufi mais tu gagnes quoi après na yo muto osala bongo olia mbongo na ba buzz koluka batu liwa na muto abukinda kwa muto ayiba to abomi batu po azwa mbongo bwa ndenge moko ngana botama na Noël na fête Noël na hôpital na soins intensifs na fête bonne année na kati ya hôpital tala lelo salle d'op na sala ki 10 minutes 10 minutes à Pamba 10 minutes à Pamba na maladi ya munene osaki na maladi ya munene donc ba operenga ba bachenga po bachenga pis na pis na kati na appareil ya pis na kati awa puis 3 jours ezaki batie photo na nga bakomi na kufi mais na fond batie yani mosalali na mbeto mokolo ando mata na aéroport na zui ba appel finalement qui est mort et l'ombe bien yani mosi mais na manso wana biso to ali vivant to ali ba descendant d'Abraham tozali batu ya mini Congo toza batu ya mini Congo to kufa liwa ya nzambe na bompaka pe ngayo donc en bonne santé donc quand on a regretté match à Lelo donc bakek 0-0 nga na linga ki match wana na beta numéro 9 na faire qualifier RDC ndenge nga na qualifier congolais nyoso na hôpital na kendeki bon batebele bakendeki ba hôpital na bango pe ya nini mais bazongi te nga na zongi soki nga na beta ka match wana ga RDC na gai Mama, if love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny. de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, les navidas, on a dit déjà qu'à ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël, et on est comme ils sont en porte. Biso ba ito na pays occidentaux, tu déjà que les retourneux ça déjà ba liste ko ba na so bazana mo besoin biloko ba na mo besoin. Donc pensez aussi na ba na bazana ba parents. Les gens purs et sans tâche devant notre Dieu, ils ont assister ba orphelin ba na bazani ba parents. Ils ont na Jacques 1:27. Ce que ça la yango nzambe a là, et
kosepelisa motema na nzambe. Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena boye toyo kosenga na bandeko nyonso na monde entier po bayambi biso orphelinat vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino pesite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat vida jardin dada esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babikona na ndako ndenge mpe bana ya vida ifo bavivre. Alors vision na biso ezali kopousser bato mosusu kopousser bato baaider bato surtout beaucoup plus bapersone démunie. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengelaka bango bambongo na babisi te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa oyo bino susi boza nango mpona kosoutenir bana yango wana nde tozofaire fonctionner eloko oyo. Tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter te robenganga, to éviter yaka. On fait une vida. Pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Même Christmas and Happy New Year. As you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year. Kids love it because they're expecting presents from their moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year. You know, all those things. But there's a child somewhere. Oh, c'est bon. Yani mosi tozana dola. Osiri anos. Fumumpa. Oh. Yanimos. Oui. Ça va. Ça va. Yanimos. Normal. Mandat ok normal. Normal. Yanimos. Au fait 100%. Ce qui y a pour eux, le père de mes raisons. Ah, c'est pour les noms, ça y est. Normal. Normal. Il devait se oyer. Oye, il devait se oyer. Il devait se oyer. Il devait Paris. Il devait se vous allez à l'aéroport, il devait se oyer. Que poteau ah, moi, merci. Yanimos, il devait se oyer. Oye. Yanimos.
Bon, dis, non, ça va. Non, ça va. 5 sur 5. 5 sur 5. Donc, le longwa qui a dimanche le 7, il à 1h du matin. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, na kati aéroport Yanjili. Le 24 janvier 2024, Oyo, RDC, Léopard et Betaki contre Tanzanie. Je pense que le score Kendaki 1-1. Tu peux la précision pour comprendre que l'image est 0-0 vu partout. Donc, tu peux image pour comprendre que tout ça est en gros. Il y a match pour mon image à Kalate. Tu es à Koyamba, acte comédien. Il y a des mots sur eux, tu as kotika azaki moribond, azaki pouvait évacuer dans avion spécial, dans avion médicalisé. Et oui, tu Afrique du Sud, et que vous voyez, Baptiste Stolela qui en tout cas vraiment tout sambela qui nzambe asala. Voir à dire lelo oyo, il y a des mots sur le terrain, il y a dans la pesée l'ombre. Il y a des mots. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mon frère. Il est passé de 0h 20 minutes. Tu es à Okozoyo, bon psycho santé. Non, psycho santé calme, peut-être na fin de non, Gayo, donc en bonne santé. Donc quand on a regretté le match à Lelo, Bakek 0-0. Nga na linga qui match wana na beta numéro 9. Na faire qualifier RDC ndenge nga na qualifier Congolais nyonso na hôpital na Kendeki. Bon ba tebele ba Kendeki ba hôpital na bango pe ya nini mais bazongi te nga na zongi. Soki nga na beta ka match wana ga RDC na gai to fanda voilà. Donc Yandi Moussa Telema qui pour faire voir que Yandi Moussa azali vivant. Lelo na Kinshasa na ba réseaux sociaux sangwe tamboli ke Yandi Moussa okufi. Batambusa kisango mukoloka oyo ba publier Yandi Moussa le 24 janvier akufi nde muko Yandi Moussa azoya vivant akiti na avion. Yandi Moussa beti abiso mo lisolo muke. Na eleka kindenga nini pe nani mutazu ba frère ya makamunyo surtout. En tout cas, n'a pas qui moi problème. Les gens na campagne contre le chef de l'État. Et quoi ça inga, moi attention na qui quitte. Mais elle na zongi directement na koti na po na zana 4 na ngai. Oyo maman Denise a pesa biso. Donc oyo ki mutu passe luka hôpital Kota. Na kendeki mbala moko na médecin de nuit na koti. On a salé qui une semaine entraînera na bengi président Lombe na non président Lombe nous autres ça bien été on dit à EPSI fondation na kamariga katisaki parce que ba docteur ba EPSI nga non ezo senga évacuation galobe mbala liboso ba toi qui avion ba memenga est-ce que deuxième fois est-ce que congolais na zaka ngamoko mais samedi ba yeko EPSI nga ozo que le dimanche. Donc, à partir de l'hôpital, na ba appareil, na 4 avions na ba appareil, to kiti, pour to kitaki na aéroport à Johannesburg, to kiti, ndenge na ko ba ndolo na bango. To kiti na ndolo na bango, kaka na ba appareil, bango soigninga na kati ya nini. Même le docteur a soigninga, na kerto komi na na vol. Singa moko na air na bouche ki singa longwe et tie makele papa ya kanisa ka arrêt du cœur ya lobi batalani après baye ba lolinga batali bata bazongisi ba moni motema ezobeta
toke tokomi pe na hôpital en tout cas tokomi na hôpital mbala moko allez a docteur babandi batalinga batali tension bapesi nga pe li lobi nango na tongo déjà na 8h baye 4 docteur baye batali baseki babi bomeme na salle d'op bamemi nga na salle d'op nasalaki 10 minutes 10 minutes à Pamba. 10 minutes à Pamba. Na malade ya munene osaki na. Malade ya munene donc ba opérer nga ba bachenga pis. Na pis na kati. Na appareil ya pis na kati awa. Donc ndenge za boye. Lelo kutu. Donc na ke place moko eleli. Oh tata wana era moninga lobi oh. Est-ce que yo yibi logo tenga vite? On a pris encore en anglais. On a comment on maîtrise. Me is the peace. Oh, the peace. Me is the peace. Oui, the peace. Attali, oh. Moi, non, la qui c'est moi cicatrice. Donc, Bastali. Après, poto que na mukuse, l'oub na ba pesenga ba opérenga, na salaika 2 jours en hôpital. Et donc, nous comme maman a tout bongisi. Quelle maman? Faut préciser. Maman Denise, maman Denise, maman Mokonzi. Maman Denise Nyake. Et comme na Johannesburg, na songa muke, ngaba meminga na hôpital. Donc madame déjà va préparer que hôtel ya kendo fana. Madame, pourquoi na cadre malade à la raté? Hôtel moko. Maman regarde ça là nini. Madame a fait un hôtel. Après 2 jours, elle a bimi, elle a rejoindre madame. Après rejoindre madame, elle va opérer, elle va l'oublier. Bon, Roya a rendez-vous le 23. Il y a le 23, le 23. Le 23, le 24. Le 24. Donc, ils ont qui lobby. Elle a quel rendez-vous, docteur à lobby. Très bien, problème. Tout le temps, madame. Oh. Mais ma cambo, ils ont dit que dada. Moni. Bala moko fondation a benginga ndenge résultat ngana lobi en tout cas très bien. Donc bando zala ki una fondation ya maman des Nyake ils ko landela yo na musika. Chaque jour bazo benga balandela ka donc baza collaboration na docteur azo yebisa nyoso ngokut na zo baten zo ka zo yebisa bango na ngana na beta cop na docteur lobi era lobi makambo ça bien na lobi docteur et ça va ok na sala soso 1 mois wa le ba na sala 1 mois nzoto ya li tout bien docteur a le bi non nga sambela na ko constater ozana yo bien donc nga na lobi bon pesa nga rendez-vous ya binga na yo rendez-vous na fin de l'année. Oh là là. Donc ndenge za boye so rendez-vous na fin de l'année. Donc na ça nanga bien yango na lobby peuple congolais totika ko luka mbongo na sima bato muto aza maladi mbozo ko selima kama yo poyoka kiki balobi lelo yo kufaki lelo mwana ya grand frère azakuna Patrick aye kotika biso na aéroport na madame toza na aéroport grand frère Royanga ya Lambert ya yebiye a bengi Patrick abi oh problème nini ya bi non ça va to komi kutu na aéroport ya bi mais non ba yipsinga ke Noël a kufi donc au moins kutu ayete ya kozelanga ba yebisi ekenga na kufi na seki ngabi pasenga téléphone ngabi yeya mukela wana aéroport mkutu bete bak mure matavion mure kuisa vraiment vous vérifiez à la information hein vous allez collaborer papa journaliste bango vous soit kanini kokosa makamba kokosa toki yani mosa kufi yo kozwa nini ya yo nini ngana yepsi bino na ça sénateur à vie donc na ça artiste en vie debo komaki entre la vie ou la mort na tikango na Afrique du Sud vie yango na yina ngwa na Congo. Vraiment merci. Président Elombe Soukari, vous allez point focal il y a ba comédien. Un mot surtout pour comment notre artiste comédien Yandi surtout mona qui a kenda qui vraiment moribond mais tout monde en forme. Un mot.
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ngai Nalandaka la Simba. Nalandaka évolution, il y a des comédiens parce qu'on a un point focal. Il y a des comédiens, na fondation, il y a maman première dame, maman Denise Nyakero Tshisekedi. Comme on a mon frère Zongelinga Boye, je bénis le Seigneur. Je dis merci Nanzambe, Kolona Pema. Merci Nanzambe, Kopé Sabiso, maman Denise, Kopé Sabiso d'abord président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, Sinaye, maman Denise, ça a une bénédiction pour nous. Problème, il y a santé, et il y a souci mounene, il y a président de la République. Maman Denise a fait ça, comédien, la carte pour les soins de santé, preuve yangoyo, qui est le comédien, où il y a ça, la bien, où il y a reconnu na ANTPC, l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma. Parce que mon bout les amis, mais pour canaliser bateau, tout ça structuré na ANTPC. Artiste ça reconnu ANTPC. Artiste wazali ko sala musala na ye, lelo azali bénéficiaire, il y a assurance médicale où yo maman Denise Nyakero Tshisekedi a accordé biso. Lelo bananga izali ya kolobana merci. Merci na maman Denise. Merci na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que makambo belé couple présidentiel Zosala, makambo belé na domaine de la santé le président de la République a sali nini ya santé universelle. Oyo ba maman bazobota ya ofele na ba maternité. Et lobby et kokoma na ba domaine ebelé oyo ba bénéficiaire ba soins de santé. Tala ndinga zo réhabilité ba hôpital minene le kona mama yemo le komi hôpital moderne et bongo à travers le pays. Vraiment merci mingi na président de la République, merci mingi na maman Denise. Otoko pesa yu ezalega koloba merci pe ko senga na Nzambe abatela bino. Ko senga Nzambe accompagner président na deuxième mandat oyo asalango pour na bolamu ya peuple naye, peuple congolais. Apesa makasi, apesa boanya abatela. Vraiment, monsieur le journaliste, au nom de tous les comédiens, au nom de tous les membres de l'ANTPC, il y a président Massoumou, et tous les comédiens, au nom de tous nos téléspectateurs, Oyo, Bami Pesa qui soucie, il y a comme on a ndenge yanimo sazo matana avion ya ko tombo la boy na civière, na pesi merci na maman Denise. Merci mingi. Monsieur Lombe, le 24 janvier, ba publia ki ndeko na bino Yandi Moussa Kakufi. Est-ce que bino pe yoka ki yango? Oh non, menga on a yoki depuis 3 jours ezaki ba tie photo nanga. Ba komi na kufi mais na fond ba tie Yandi Moussa lali na mbeto mukolo ando matin na aéroport. Na zui ba appel finalement qui est mort. Et Lombe bien Yandi Moussa. Mais na manso wana biso to ali vivant, to ali ba descendant d'Abraham, to zali ba tu ya mini Congo. Toza bato mini Congo to kufa liwa ya Nzambe na bompaka pe na bolenge boite. Bato lelo ba komi na recherche ya mbongo na ba buzz makambo lokuta obambi Yandi Moussa kufi elomba kufi mais tu gagnes quoi après? Na yo muto sala bongo olia mbongo na ba buzz koluka bato liwa na muto abukinda kwa muto ayiba to abomi bato pozo mbongo bandenge moko donc c'est triste. Ce qui mbongo to luka quand on a modèle wana c'est triste mais ya bongo ba uzwango te so bazu yango et comme mende liwa na mabota na bango c'est pas normal. OK na moni nazotika bino Yandi Moussa lelo oyo ozoloba na peuple congolais nini surtout na kozonga na yo awa na ville province Kinshasa pe na Congo na singi na peuple congolais na pesi bango na merci pour na ba prière na bango. Pour à partir à kuna banda ko benga vraiment et ça là bango passer mingi bandimaki te donc kaka image ya bando lela mais peuple congolais na monique bolingo ezali to zalande boye to lingana ba prière yango esali koto yo batie ba moyen bino bozotie ba prière sali lisanga yango ngat lelo na zongi tango eyo na zotambo
lobi bokomona sur scène. Vraiment merci merci des sous na Fati Beton, merci na Mama Denise, vraiment na sepeli ngayo na zongi tala na sali donc na fêté ngana botama na Noël na fêté Noël na hôpital na soins intensifs na fêté bonne année na kati ya hôpital tala lelo yo grâce à Mama Denise ngayo na zongi na kutana bana nanga donc na sali on a que institut ya président kuna na landiango kuna ambiance la ndeni kuna Afrique du Sud non appris terrible Afrique du Sud on dirait que nazaka na Congo au monité o batongeli nga na Afrique du Sud alors il faut quitter botala ba o biloko en kumut ya chef donc on monte au Fati Beton merci beaucoup OK camarade merci Ah, merci. Samuel, ça va, mon fils? Papa, Zongi, on va aller la femme, la place mon papa. Dayan. Oh, abo ya semi ya. Bien moi maman. Shoti kaka mo ito. Ah, Ni to kesa. Ngangale ya. Uno ko giring sen ngangale. Siko 0-0 to ça le long. Non, tu vas qualifier. Pour ça qu'il m'a sonné pour continuer. C'est le président de tous les présidents. Mon frère. Il y a du bon. Maman Léonie. Après,
Il fallait organiser la Katikuna. Ah, merci. Nous avançons pour accompagner notre artiste comédien Yann Moussi dans sa domicile à Kassavou. L'artiste comédien Yann Moussi, il est vraiment maintenant en forme. Maman, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, maman. Soyez la bienvenue. Madame légitime de Yann Moussi. Ah, Noël Munganzi. Yann va où? Papa de papa. Papa de papa, Yann va où? Papa de papa. Papa non. Maman Denise, merci maman. Maman Nekero, merci maman. Surprise agréable. Merci maman Denise. Maman Bana, merci beaucoup maman. Ton moni papa ton sepeli. Ton moni papa ton sepeli.
Maman, oui. Merci, maman. Vraiment. On était très inquiets parce que la une ambulance, un avion médicalisé, où tu as clinique, la civière, Tina Nini, et là, à Zongi, en super forme. Nous sommes là pour bénir le Seigneur, les dieux créateurs des cieux et de la terre, pour rétablir la santé naïe, au PCP Kimia, la madame, mamie, moi, je suis accompagné. Merci. Merci, Mounene, na maman Denise Nyakero Tshisekedi. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle, à travers sa fondation, la fondation qui porte son nom, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, Oyo Azouakaba, artiste comédien en charge. Tout le monde la troisième année, Oyo, maman Denise Azouakaba, artiste comédien en charge, Maïmatali, soins de santé. Ndéomoni, tant santé, il y a pas de aussi. Et Tungisi, maman Denise a hésité. Bananga, Pelombe, le prix d'un Congolais, le prix de l'artiste, la vie de l'artiste, la vie d'un Congolais, n'a mis sur le couple présidentiel. C'est-à-dire que c'est plus, ça n'a pas de prix. Quel que soit ce que ça peut coûter, Agatiaka, Maboko, Nalibenga, on a Bimisa, bon, pour Esengeli, pour artistes comédiens, au nom de tous les comédiens et au nom de la famille, grande famille artistique, comme je l'ai vu d'une part, et au nom de sa famille biologique, Oyo Ezali Peangaï, nous disons merci. Merci à la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero. Merci aussi à tous les membres qui travaillent dans la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, le coordonnateur et tous ses collaborateurs. Le cordon Joël Makobikwa et tous les collaborateurs. Au-delà de tout, nos remerciements vont droit au chef de l'État. Derrière un grand homme, une grande dame. Donc c'est d'abord ce grand homme-là qui a permis que sa femme s'occupe des comédiens. Autant qu'elle s'occupe de beaucoup de couches de Congolais, au Yubazan a difficulté, les démunis, une bourse d'études. Distingué, par le comédien. Merci, papa Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de promettre un accompagnement. Nous devons accompagner toujours, nous devons accompagner mandat, deuxième mandat pour nous devons accompagner Vision Naïe, nous devons continuer pour accompagner Maman Denise dans le projet News Azakana. Encore une fois, merci. Notre frère est rentré, comme il disait, heureux, comme il lui, ça fait un bon voyage. Il est rentré plein d'usage et raison. Donc, Libaya, caméra, parce que là, il est très en forme. Ceux qui ont moins de 15 ans à Moutou, teinture, il y a moins de 21 ans. Voilà, il est là. Donc, merci. Congolais, nous sommes accompagnés. Il y a une dimension. Nous avons prière. Merci à la famille merci à tous les artistes comédiens qui de temps en temps appelaient état de santé Yandeko. Et voilà, Dieu merci, il nous est revenu. Merci à tout le monde. Merci. Président Elomba, nous remercier Maman Denise, na Sali, même Ngamo Nazalaki Sir. Oyo deuxième fois évacué na avion médicalisé ngamo kona kati berka kana zuire alobi anzambe eske mama kosala ngoli susu vraiment nazana inquiété même na terre nazana président na bandoni ya zingali oche sonisi vraiment eske berka ba docteur ba yepsinga no ezosenga kaka évacuation na lobe na famille toza na mongai na kosala ndenge nini chance de ça génie bino mama lobi ozokende vraiment esala inga bien
esongisaki nga morale tolongwaki awa dimanche na 20h komi dimanche wana na 1h du matin directement hôpital na butu wana basali baexamen docteur aya albino lobi na tondo na 10h nde baintervenaki baoperaki ngai asalaki kaka presque 30 minutes basali après wana nabimi nasali hospitalisation nasalaki kaka jour moko deuxième jour bameminga na hôtel place madame afandaki nafuti pas même ekota opesa nini ya tonga nyonso na porte ya fondation. Merci na Fatih Beto président, merci na deuxième mandat sokozwi mwasi oyo akipaka bato te epi na ntili ye moko alobaki yango alobi makambo nyonso nasala yango nga moko te mosusu mama moto asalaka yango pre bomoni nakendeki eta nakendeki nango ngai oyo nazoloba dao naza na problème te nazongi cas eleki très bien le 23 nakendeki contrôle docteur alobi 5 sur 5 donc nazali soso na problème te vraiment merci na pepe kongo na baprière na bango vraiment soutenir président soutenir fondation maman Denise vraiment na tengi na bakongolais nyonso merci na baprière merci na famille na ngai nyonso ngai oyo nazongi po bato babanda kobenga meme lelo babengi grand frère na nga propre motu moko abengi alobi non baotoyebisa biso yandi mosi akufi nga na aéroport ngai oyo bino bato bazopesa bainformation ya lokuta botikango osala journaliste soki elingi bino te botikango ngai oyo na ye oyo akufaki omonaki koko na yo ngai oyo na ye vraiment merci pepe kongole ngai oyo nazongi toza na président okoloba oyo image ya kala te ngai oyo nalati après prestation de serment yango do na préparaki yango déjà fallait nazala nango na prestation de serment mais nakiti nango na avion. Vraiment merci na obozosala mpona nga merci na peuple congolais merci même na bacanada babanda kobenga donc bato nyonso ngai oyo nazongi po bato bayebaki te ezalaki voyage moko na surprendre bato ngai oyo naza na kati ya kina naza na aéroport anje merci. Mama Yandimos mwasi ya papa Yandimos mama bana na ye kombolanga mama Mami Kingana vraiment na oyo nyonso esalami lelo mpona papa Yandimos vraiment naza na mingi ya koloba te nazopesaka merci pa mama Denise vraiment mama Denise merci oza vraiment mama ya bana donc nzambe apambola yo na oyo nyonso osala epa papa Yandimos vraiment ezalaki facilité mais nzambe azosala toujours na nzela na bino pour que papa Yandimos azala toujours en bonne santé pe en vie vraiment nzambe apambola yo na papa nzambe akoba kosoutenir yo na papa vraiment bokende liboso de génération en génération c'est-à-dire ya kolobeza te nzambe nde abomba bino merci beaucoup. José Baïla nato solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ezo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obengenge bana
batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa soki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi jibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo vraza tena baza point noir jibe service ezali soki baneke angolais nali te nango angolais jibe service ekare eza musike azubekabaaele naye nakosanga nanga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso bundela nga yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yeso yeso bundela nga yo longisanga yeso longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzamba londa nalebi bya pesanga kabelanga bisengasenga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela
nalingi mobala oyo